omeki kolobango bapasteur badini engo balobeko mama na biblengo yezela kaka engo kino mokolo esakoya engo Batia baindo ebanda utakala oyo nde batia baindo eumelipe mingi oyo nde basiele maladi epai yo mama ngala mpe epai ende na bopita lelo mabe mete koma kowelela mama otana bamorke batandingo twa baindo mama lokola Thompson matondo bandeko balandi baindo bola muka totondi bino botondi pote na ngonga oyo toyebi ete bosili bobelemi libosoli ya bitando bikebi ya bino bozali bongo kozela yeme papa nkusukia muzala panda na ngola liyebo maina bomoi mukitani mwa mfumu kibangu ye oyo amesani si bino bilei bya molimo tino ate baindo boko kakola muka ndebongo lelo nakanisi toko lakisa bino consécration ya 450 missionnaires baye bongo babuli samaki na mokolo mwa eyenga na stade Vélodrome baye ba komaki bongo batei ya religion africaine ndebongo lelo tokani ete tokoka bongo kolakisa bino bilili bina kala mingi te tosengi na régie bakoka bongo kolekisa yango bokoka komona mosala moye papa nkusu azali kosala ndenge nini bandeko bazali kolanda religion africaine ndenge nini bandeko basili kotika Yesu ndenge nini bandeko basili kotika lokuta loyemindele bayaki na yango bongo bandimi nzela ya lobiko ya baindo bandimi mfumu kibangu yango wana bazali kozwa bongo bobulisami libosoli ya papa nkusu ndeko kuna na régie ndeko ngala okoka bongo kolekisela biso bilili bina bandeko bakoka bongo kolanda biango pe bakoka bongo kososola mai papa nkusu aye na yango Tata mama eko zalesengo mingi lokola teko pesa lokumu na balongo na biso ikei na kobebisa bo préparer bana na bango bana wana oyo bakomi mikolo baboti bango pe baza kobota baza kotika bana na bango kaka na enseignement wana baza kotangisa biso nini bakoko na biso bazalaki mayele te
bakoko na biso bazalaki lokola bibwele, bakoko na biso bazalaki na bilamba te, bakoko na biso bazalaki na mangwanda, bakoko na biso meme kutu kolamba bazalaki kolamba te mpo bazalaki kovivre na keyete, bazalaki kovivre na baracine. Yango wana totangaki na baklasse. Bakoko na biso bazalaki kolata rafia. Mpona ozwa point omata classe okoyanola ndenge batangiseli yo. Soki batuni bakoko na bino bazalaki kolata ndenge nini, soki olobi balataki rafia to écorce d'arbre veut pour sanzete, bazalaki kovivre na keyete, bazalaki kovivre na baracine, wana bati yo point omati mati. Alors kaka kuna première leçon soki bobandi classe, première leçon religion. Nzambe azalaka na mwana kaka moko. Biso nyonso towuti na Adamu na Eva bakosaka bango epai ya nyoka. Alors ntango mokili ebebi likolo ya lisumu Adamu na Eva, nde bongo Nzambe atindaki mwana na ye mpo ya kobikisa biso. Moto akondimela mwana wana nde bongo akomi na relation na Nzambe. Nde mwana wana moto apesaka bomoi ya seko. Yo olingi okufa, soki olingi ozwa bomoi ya seko. Omoni bana wana bakoma batata, bakomi mibange. Soki oke kotuna ye akoyanolo kaka ndenge azalaki kozole, mpo basali systeme. Soki oyanoli ndenge bango balingeli babeteli yo maboko, soki oyanoli bongo te zoba baololi yo. Alors kosala makasi mpona osimbaka makambo wana bazolakisa mpe oyanolaka bongo nde bongo ozomata kelasi. Eza pasi na motema. Soki Nzambe azali kaka na mwana moko, me yo mutu okoki kobota bana 10, alors na Nzambe na yo nani aza na mapamboli? Me yo mutu okoki kobota bana 10, alors na Nzambe na yo nani aza na mapamboli? Oui, natuni motuna soki Nzambe aboti kaka mwana moko, me yo mutu okoki kobota bana 10, siko na Nzambe na yo nani aleki na mapamboli? Et puis Nzambe po abota mwana wana azeli basiekle na basiekle, lisumu ya Adamu na Eva esalema soki tango nini, azeli basiekle na basiekle ti tokoma na soi-disant 2000. Bongo sima aya kobota mwana na mwasi ya mutu, parce que mutu akokakola ngai te. Marie azalaki mwasi ya Joseph, fiancé ya Joseph. Sikoyo Nzambe ase prepare po ayokisa Joseph motema pasi. Est-ce que Nzambe wana aza nano na bolingo? Bo raisonner, bomeka ko raisonner, tolingi raisonnement esala. Nzambe bomeka ko raisonner, tolingi raisonnement esala. Nzambe akoki kozwa mwasi ya mutu te, parce que soki Nzambe aza na makasi mpe makoki manso ya kokela, akelaki Adamu na Eva, me akoki kokela mwasi na ye koza na baproblème na Joseph te. Pasi alors préparer biso na raisonnement te, tokoki ko raisonner te, balingaki kaka soki kaka raisonnement ebele oka wana philosophie ya bato. Mais bokanisaka po boza bato acte pe oyo Nzambe akopose biso mpe tokotala yango. Est-ce que Nzambe akoki kosala likambo ya boye? Est-ce que Nzambe pa akoki kozongisa boye? Nzambe akoya kozwa bino mokolo moko po bokende likolo.
nayebi te bandeko na nga